Sous-secrétaire adjointe ya États-Unis ya Mambima Démocratie Makoki Mabomoto pe Mosala Lisa Peterson a komi na Kinshasa pona masolo na bayi RDC pona matali démocratie pe Makoki Mabomoto. Lisa Peterson a kosolola na mbula matari pe na bayi société civile pona bosalami ya maponami ma 2023 na bonsomi pe na tango na ndenge esengeli. Centre Carter et Sengi Mbulamatari ya Samalukonde Kosala ete ba Minto Makele Maïba Kobanda Kobongoli Sama na École Congo démocratique lokola code minier ya Sika et Sengi. ONG eye ya Amerika et Sengi na RDC Kosala politiki ya komemamboka kokoma na ba industrie na nzela ya lutiliki. Assemblée nationale ekokoba mosala moyango pona kotala état de siège esengela ki ekende lobby na loyi lokola Sénat. Bayi autant balobi bazali lisanga na États-Unis pe bomoko pe bakozonga simate soki Russie et la kisite ete ekotosa mibeko mia droit international to makoki mamolongo. Vladimir Poutine azongisi ete bakoki kokabola Russie na Chine te. Vladimir Poutine na Joe Biden bakokutana au mois misato.